Na bandi ko invoquer wana boye mbala moko eloko nini passé moto eleki. To kurbeka ponga bi wana boye na bwakela chauffeur mbongo na kima. Kiti sanga ata bato na ndalo kabangwa na bandi mbango. Na ke kotele mati kota maison de la Bible. Mwana oya mwasi ate singa mal à l'aise akimi singa pona nini. Bonjour, bonsoir, réseau de Pendre na R Oyo, Bozuli Bakwa Kozabiso na katia chaîne Oyo, DVM Daniel voilà TV chaîne Namino Yango bo s'abonner belé belé. Toujours rappeler que campagne Nezo Banda donc na mois de mai le 20 campagne Nezo Banda envoyé obi ta sengo ko ba que évangélisation et senga mbongo mais évangile les a gratuit. Ndenge papa to sa be mission boye papa zoté ya isa gratuit ozo kango gratuitement. Mais tant qu'on contribue, moi, boyebi 42 zara soutien, ils permettre évangélisation ça les manzam BP à Kopambola ou Minkoleka, to nga ko marteler trop na maramoa parce que les gens pensent que nous avons la biso da rapport vrai bo ça tête. Dieu sait comment il fait à ebiko ça là. Pe bato bazara sensible. Hein, na mongo nzambe ta bambela boya ka ba campagne ba robika au contribuer nzamba ozangate Kopambola yo. Vraiment, je suis là avec l'homme de Dieu, toujours continuer à ba témoignage. L'autre dans la 14e épisode au web toujours continuer bande ko tout bino mesana ki trop na ba préservatif fablorement à bongo boya boka ba vérité za na 4 awa. Papa Daniel, bonjour. Bonjour mon frère Dieudonné Diasso. Bonne santé papa. Santé za bien Yesu Kristo nde mobateli malam yenda zo batela poete soki ya ko batela te o ya ko kengela akosala musala ya punda. Merci beaucoup papa Daniel. To bani na question oyo bat bazo tuna ba pasteur Blaise bazo tuna pe bazo loba na ba témoignage oyo. Ah ouais, pasteur Blaise Pongo donc moi grand frère na ya Arche aye mbarapé donc na pesi mbote musique azali donc ça dire bat bazo tourna babi mais papa tant azolo ba bongo net bat mesa ko kende ba hôtel ko boka ba bloko wana babi mo posera na hôtel ozaka na hôtel et puis est-ce que makambo wana pi bande ko bando ko na hôtel na yo ondo ya pe amozu ba bloko wana hôtel ezali satanique yango moni tangu na ndimeli Yesu Kristo na kangi hôtel wana et le loto kende 7 ans banana kangi yango et na lobi ekiko salate et sengeli ezala place à ko soutenir bana nzambe nzamba ana bana ebele na taki hôtel wana ne preuve et pas na nzambe ekoka ko ba soutenir ekoka ko koma ata hôpital donc na monaka ka batumi balé oyo ba soutenir na bana nzambe nyonso ndeko nanga na kabinda Nathanaël a soutenaki na $100 et na papa na biso apôtre kombo nezoki manga azana Pays-Bas apôtre a soutenaki na $200 poto bakto to baksana mbongo couleur jusqu'à maintenant moto moko ta soutenir ozomona bon tolobi nga na tiene preuve hôtel wana na mukolo soke koti mbongo moke surtout ba vendredi samedi dimanche loba $400 so koti mbongo moke pour banda ko mape ba 800 ba 1000 ba soirée muso ba samedi na ba mikolo boyo komona ba $300 ba $250 banda kotsa mais mbongo wana nyonso soko betango na 7 ans za combien za mbongo ebele banana kangiango mais pona Yesu Kristo na ndimaki soki na kozanga lipapa na zanga so pantalon ko parce que pasuka mais na koki kolia mbongo masumu ya ekobote puisque na muto ko tosa le kobo nanga muto na osali se kobo wana na olia mbongo so tosa la misala évangile à satana puisque eloko nyonso osala oezo mema bato na lisumu osala évangile à satana yango mwana loba na sena mokili oyo tozali na bevangile mibale ya Yesu Kristo nzambe na biso na ya monde ténèbre ya Yesu Kristo bato balingi yango te balingi ya satana oezo pesa mbongo omoni yango na obake kota to hôpital po banda kosunga bana nzambe ba oyo ba
bazana bambongo maternité te aya boto fele wana ozomona ba o bazangi mbongo aye azo traitement fele mais ba ofuta ba osomba ta ba fiche pour soutenir bana nzambo ba osala ba zo kapata quelque chose na fin du mois penzamba na bana ebele so net notel wan tote par exemple 10 travailleurs na ndenge za munene bongo za ko soki 16 chambres so 14 chambres zina ba club wana na bani réception et ko kuma pe ba 16 chambres nzamba na bana ebele po abanda ko bimisa chaque mois mwana nzambe moko ndima chaque mois ba futa kata munganga moko $100 azwi pena salaire na tsangwanje abimisa ka $1000 pour na futa munganga moko mais hôpital wana est traité bana nzambe ofele bana mwana nzambe moko kaka bimi alobi ngana bakosomba ba matériel hôpital bakisi banini chaque mois pour na ko soigner bato eza na ngwelo côté mais ti lelo bato mibale kaka apôtre na Pays-Bas na Pays-Bas na otanga kombo apôtre ngwa ti et monsieur Sila oya soutena $200 pour na nini wana na frère mo Nathanaël na Kabinda $100 ti lo ba soutena te bon na lobi soki hôpital et bana nzambe ba soutena matériel te ponga na te de anda kwa ne preuve pana nzambe lelo seta banana tsango preuve et luka mwana nzambe moko ako soutenir to l'exango na ba image ozomona soki lelo ba moni atandengwa toki ko encadrer ata bo fele place wana ba chambres ebele mwana nzambe moko abimi pona kosomba beponge po beponge nso akala na tumba bambeto wana na buka po image attaque na zongisa ngo ezala te mais mwana nzambe moko abimi alobi ke aosomba beponge aosomba nini lokwa ba frère muso ba contribuer kipe ba mbongo na bango na oyo biso mo pe b'intercesseur to contribuer kiawa po esala musala wana muso abimia somba bambetu muso éponge muso abimia ta provision pour na bofelin to tango pe soutenir bofelin po nzamba tushaki nga ekoma hôpital po sunga bato po to moni na mboka na biso wa batebele bazo kufa à cause ya ba soin ya bien te mais soki zo sunga bato hôpital ebele koma awa boye po basimba mutefona no mbongo affiche po basimba mutefona no mais wana muto ayena no malade babandi ko traiter est-ce que yo sungi muto azali ekela moya nzambe yo sungi ye nzamba kotika yo te yo pe nzamba ko sunga yo na part na yo ozomona pasteur Blaise Pongo aza na France wana ye mutabandaki lisolo akosunga masunga peteti lelo toyebi ko la démission oyo akosunga place wana projet zalaki hôpital ekokisama ba pasteur Ezekiel bazawana bakosunga place wana papa Avelino Thomas azawana mama nani Thérèse na États-Unis azawana obongo ser na biso Ishingo Bibi Odia Ishingo na Belgique basunga basunga na ba matériel esiko ya lomoni ata bambetu moko boye l'hôpital na poto kuna babwaki kangisela biso ngo opesa ta mbongo muki bapesa kotel biso ngo ata na mai eya po eza l'hôpital esunga donc c'est ça moni soki na kanga hôtel puisque hôtel ezali parmi biloko oye bebisaka ba vie ya bato po ba milimo mabe kitaka wana ata bato bapangusi na ba papier te na ba sous-vêtements na ba okende nango mais ba mai na bonton basangana kiti na ba drap wana milimo mabe kitaka wana ezozwa pe ba mai wana ezokende nango oya basi ba okende ko utiliser ngo pona betoile ya mibali ba okende ko botsa nango bana ozomona sikoyo soki okoti na hotel oyo ndoki akotaki soki ndoki akoti na hotel abimi même mbetu wana taba changer drap ndoki wana tikaka esprit moko wana tangu yo poye kolala na mbetu wana esprit wana ekoti yo yango moni batebele bazozala na botutu bana nzambe bele sika bazali bobi biso to voyager to kotaka na hotel oui yo kana ebisa yo o voyager ko kota na hotel soko na Yesu Kristo elongo oye na hotel wana pona kosala ekobote makanisi na yo eza nini po nzamba yebaka makanisi ya moto
atando kia kota kiwana tango yo seli bondeli molimo mabe wana ekokima po tozali na bokonzi Yesu apesi biso na Luc chapitre 10 verset 19 ya kobengana milimo mabe présence no mo Kristo ko tia milimo mabe wana mal à l'aise akokima mais soki yo ye na makanisi na yo ya kosala ekobo place wana à quoi bon Yesu Kristo abundela ona demo azana akobundela yo te Yesu Kristo abundela na masomo te ndo moni ebele bazozwa ba mari de nuit na ba femme de nuit kaka na botel omoni tokoya kolobela ngo kaka na botel yango moni ngai na okiko exposer bana nzambe te na kango hotel wana et puis sengelo eba na sala ki hotel wana na forme ba appartement te oyo keno muto akouta poto aya koti na appartement wana avandi a passé ba séjour na ya kei non na sala ki hotel wana ezalaki na ba forme ya bakuzu ozomona hotel ya na mbetu donc soki muto aye wana aye séjour te ke avanda pe mais aye kokota kwa sala rapport sexuel na mwasi moni eza déjà lisumu donc yango moni tangu na yambi Yesu Kristo a parti hôpital na tindaki bakanga neve moko azalaki wana azokosana akangi porte liboso na fungola ya sima a fungoli batu bakotaka na ndenge ya sima ngasa le savoir to bapenge information na biminde na yaki na tindi batumba bambeto wana na ba éponge wana puisque trace ezala te pe na tiango bakadena mokoto kene kobuka bakadena tokena na sheki mukadi biso tive kitaka wana fungola koto fungole bunga kina buka kadena kubuka bana nzambe bamona ndenge ezali bandana na kanga yango kande bentexese bakende ko sukola yango pour na préparation ya kosala couleur to somba déjà ba couleur ozomona fallait batia fallait moi modification mukiesa la mana batia ba couleur mais to kotia nini pour soutien hôpital exact tozwaka soutien $200 et pas ya porte na Pays-Bas na $100 wana donc ngai na oki ko utiliser hôtel te po na BBC ba via ba pe na kanga ba via ba na nzela hôtel. Alors papa tozolinga bon c'est bien nengo chikoloba mais plus tolingi comme to comme ya kao tozo siko plus moi témoignage to bandi da témoignage 914e partie yo le rôle là ozaki mukolo hôtel. Comment est-ce que tu opères bande ko opérer neni na bato bande ko wana ba passage ba no tika ba drap banini yo étant que mukolo hôtel o yo moko ozaki na kata misala ngo wana ko opérer na koyebiso eloko liboso monde à ténèbres eloko bayebisa biso ezalaka secret ozolanda eloko bayebisa biso ezalaka secret makambo na nde kosala ata bana misala bakocomprendre yango te puisque makambo esala spirituellement nabebisaki même hôtel na nga te nabebisa botel ebele puisque nga nayaki chef à prison donc na nde kobimisa badémon na otinda banvoye même na botel po na okende kobebisa bavie ya bato ozomona puisque mutu nyonso osala ekobo même oza marié même oza célibataire yebaki oza na prison satana lobe eza na bakamusu na bamarie mosusu basambelaka na bango babimisi bango na ndako bava na ndako ya ndeko esenge bakende okota hotel bana vie de prière kosangisa na bango nzoto eza ekobo te puisque nzambe nde apamboli libala babalani officiellement tango bake kolala jour moko na hotel wana baprier balali lokolo hotel bazwi chambre na bango po bazwa repos bake kosala lisumu te po babalana tango baprier ata molimo mabe ezalaki wana efo esala nini ekima ozomona mais tango yo marié oye na mwasi moko ya makango yo mwasi oza marié oye na mobali moko ya makango lokolo osambelaka nzambe akobikisa yo non demo aza wana kokanga yo po hotel nyonso ezalaka na bademo oyo eza na bamari de nuit na bafemme de nuit bato ebelele bakoma kolela bazwela bamari de nuit na bafemme de nuit na nzela ya botel ozomona donc hotel nyonso ezali lié satanique mais moto aza na Yesu Kristo autaki voyage aye kolala Yesu Kristo protéger sika wana milimo mabe ane kokima po na mo Kristo moko pour présence ya moyenge beni etaka monde à ténèbres mal à l'aise tokolobela lokola bazando belo zomona wana boza balie satanique ozomona bisike belé même barré eza balie satanique
mais lokola mwana na nzambe soki akoma esika wana ataka toujours monde à ténèbres mal à l'aise po aye wana na makanisi ya mabe te ozomona. Donc tobebisa bavie ya bato ebele na botele meme ezala ya ngai te nazalaki na bamvoye ya kobebisa bavie ya bato ozomona, puisque hôtel oyo un charlatan lali tango yo koti olali charlatan esi abimaki matiki esprit na yo wana soki ozalaki mwasi ozwi mari de nuit ekozala mpe na charlatan moko ya mwasi aki kolala wana po naote koloba na batémoignage mosusu nayebi te esi tolobeli ome tokoka kolobela mwasi nyonso oyo nga na bandaki kobima na ye nazotika esprit na kati na ye ntango ye azokende aoke kosala vie aobima na basi misusu aobima na mibali misusu besprit wana naotika kati na ye bazokota mpe na mibali wana e mibali wana ntango baokebima mpe na basi misusu besprit mpe baokota na basi wana ozokomprendre ndenge diable odétruire le monde. Donc mutu kosala lisumu yekobo te lisumu yekobo ezali lisumu oyo ezodétruire vie ya bato mpe ya bakristo ebele soki lelo baolela nzambe azosalela bango te mpo baza na prison ya ekobo oyo diable akangela bango. Alors, tu continues, tu as un parcours à témoignage, papa. Après avoir bloqué tout, bloqué hôtel, ni que comme on a si makas. Tant le kiwana, prudence, préservatif, tout ça. Alors, qu'est-ce qui est devenu après? Moussa ni tous au Lucifer Yemoko à Pesaki. Lucifer à Pesaki ngai sokotali na ba mission wana. Mission clé zaika ko bebi sa vie ya ba Kristo. Kotindela bango bamvotima batika nzambe balanda masumu ozomona poto détruire ba vie na bango tokotisa ba vie na bango na ba prison tolelisa bango nde mission oyo diable apesaki biso tobandaki ko travailler ba mission ko bebisa ba vie ya bato kotia même ba mitambo na ba prince pona kosala ba sacrifice pendant 24 ans. Na yebi ndenge diable abebisaka vie ya moto ndenge pe Yesu Kristo abikisaka vie ya moto ozomona. Donc tobandaki koyeba vie ya ba Kristo puisque mo Kristo tango azobima na église tozoyeba déjà ke oyo aza ya nzambe tokomone nzoto mba makila zoyanga na zoya tant tokutene fona kima ozomona. Lucifer apesinga ba mission lobi batu balie basoso mingi na mbula siko na suka mbula esengelo lesa bango bana machombe sala chasse ya kolimusa basi bazeme bana wana machombe to balusa bango basoso to lesa batu na fin de l'année tala ozomona ba chambre froide de belé okomona chambre froide wana esika biloko yaka na mutu kezate mais patron yaka na 0 heure ba patron wana bazali na ba secret belé na bana ba sentinelle na bango akoya na 0 heure akoti na kati ya lopango ya chambre froide bakangi chambre froide tango akokota akoti na kati ya chambre froide asali bencartation ba carton soso ebime belé ba quiz ba mipanzi bani ebime belé euti monde à ténèbres misuni ya bato ba soso wana bana machombe okomona chambre froide wana ezali na démon moko tokotia wana bengaka bato na loboko moto atalingaki aleka kende abengi akoti okomona pona différence à 1000 francs 500 francs tala bato bazobenda na bilamba miso pe bambongo ezoyiba ezobunga place wana. Pourquoi? Eza ya ténèbres ozomona tozobalusa bana machombe basoso tozolesa bato na fin de l'année tangu bazolia biloko wana ezobebisa ba santé na bango ndeko mama papa mama olingi kolamba bondela nzambe yo pe papa yaya olingi kolia bondela nzambe sambela nzambe
po makila na Yesu Kristo e purifier biloko oyo za kolia. Ozomona, puisque nyonso oyo ebebisami Yesu Kristo abongisi yango na makila na ye. Eza lokola eza na église mosusu na yoki bapekisi bato babi kolia misuni te, kolia boye te, kosala boye te. Mais ce qu'on na mukana na Actes des Apôtres, son na se tromper te, chapitre 4 ou bien chapitre Actes des Apôtres 4 ou bien 10 boye. Tokota na ngona Bible wana. Actes des Apôtres. Ok, Actes 10 verset 11. Tout à na kombo Yesu. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de sué ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit attendre. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme sué. Cela arriva jusqu'aux 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que... Bon, ça me connaît. Fanda bien. Nalingi na ebisa mo Kristo moko. Pendant 24 ans, makambo o na sala pe na mona. Soki Yesu Kristo te, me mokili eza boye te. Yesu Kristo aza Nzambe. Zongisa Yesu Kristo na motema na yo. Eza na beglize ebele balobi boliaka misuni te, boliaka nyama te, boliaka boye te, boliaka kamatiti. Osa lisumu ti. Pasteur, osa lisumu li felo ya li. Zongisa Yesu Kristo na motema na yo. Peut-être que ce que vous avez qui docteur physique, au copia va te conseil, bilo kwa na ba formule mingi. Boli angote oui, tu féliciter. Mais ce que vous avez bisa ba tu boli angote bosa lisumu yo li felo ezela yo. Biloko mingi omoni wana basoso mingi tolesi batu na kati na mokili oyo ezalaki bana machombe. Bakwisi mingi batu balie bana machombe. Même biloko mingi batu balie diable azo balusango basoso azana ba représentant ne bana ba chambre froide o bazo invoquer ou ta monde à ténèbres okota. Mais mutu azana Yesu Kristo tango akutene eloko Yesu alobi nini? Pierre auti mabondeli nzaleleki akomi tune eloko akolia kotale pa Corneille nini akoki kolia amona likolo elamba moko pembe ba angelu bakiti balobi Pierre mosali na Nzambe otondisami na nzala babwakeli bandeke banyama babise tala bandeke wana na banyama topesi yo tumba yango lia. Alobi na vi na nga na mibeko na biso wuta na Moïse nyama empire toliaka yango te. Moi njebise oyo eza purifié na Nzambe eza lisusu empire te. Mo Kristo eloko nyonso oza na condition te. Ezale bebisamaki na monde à ténèbres. Soko tiango maboko bondeli Nzambe. Makila na Yesu Kristo e purifie yango. E kozala lisusu impure te. Bolia nyonso.
ba privé ne eloko moko te. Ba privé ne eloko moko te. Mikate to mape koma misunino ya kolia te. Lia nyonso. Même euti na ténèbre tango maboko. Yesu Kristo est capable de changer yango. Soki ténèbre bongola ki soso mwana machombe. Yesu Kristo akozongisa yango soso normal. Pour Yesu Kristo ndenge lobi na biso na 1 Jean chapitre 3 verset 8 Bible lobi na biso na suka verset lobi Yesu Kristo ayaki pona ko détruire ba œuvre nyonso ya nani ya diable. Ozolela nini? Ozolela nini mo Kristo? Kangama na Yesu Kristo. Mukolo moko bapesinga mission. Balobi na ngai topesi yo mission sikoyo. Okende na mission oyo. Okende kopesa ba sacrifice. Yo moko salisa ba accident kotinda. Be esprit te yo moko zala sur le terre. Pour doubler rwana ki kolakisanga ndenga kotsa mitambo ndenga koboma. Na koti na avion na nga na pumbwe na bimi na kati ya grand marché na biso. Na bimi likolo ya fulu. Na koti na kati ya mutuka moko we bande okende ba kote ya rond-point Ngaba. Tangu na koti na mutuka wana na koti mwana mwasi moko liboso jeune fille avandi. Mutuka wana démarré jeune fille wana agumbi mutu abandi kosambela. Panda bandi kosambela na seki na lobi o mutu aliboso akoliama. Mutu ki déplacé bandi kokenda toujours venir Kasavubwa. Donc to koma pembeni na ponga bina na banda bencartation pona bwa kisa mutu koyo côté ya terrasse moko na première rue wana terrasse ngambo wana église yali mais ba accéder sala makawana makasi. Or que sika o église nzambe yali milimo nyonso ba accéder fekima. Eloko nini ye tonto koma ponga bi panda na osambela moto komi ko chauffenga na makolo. Na lobi parfait ya moto a monter. Na bandi ko sambela moto bandi ko chauffenge sika na vanda ki na kiti. Na obi o ifo ezala moto ya monteur c'est que monteur eza awa. Na tuni chauffeur monteur eza a chauffeur monteur eza te monteur eza liboso ezala ka te ba yasi nde ba monteur eza kana ba kiti oyo DC7 monteur eza liboso. Na bandi ko invoquer kasi ko invoquer te na bato be ba sambela ka diable apela bato be sambela ka Yesu Kristo ko invoquer na lingala ko sambela te na bandi ko invoquer wana boye mbala moko eloko nini passé moto eleki to kurbeka ponga biwana bwana bwakela chauffeur mbongo na kima na obikiti sanga ata bato na ndalu kabangwa na bandi mbango na ke ko télématique ko ta maison de la Bible na omona kaneti moto wana elanda ngai. Donc komoni esika moyenge benyazali esika vrai chrétien ali esika moyuda azali présence na ye etiaka monde à ténèbres mal à l'aise tana age nga nazalaki nango mais mwana oya mwasi atesinga mal à l'aise akimesinga pona nini amataki mutuka priaki bien emozo mata mutuka eloko nso linko sala tia Yesu Kristo na kati ya eloko wana o mati mutuka tia Yesu Kristo na kati ya mutuka wana o nyonso akoluka yo akozwa yo te akomona makila na Yesu Kristo o esali nini oyo ekambio nakosala misala wana nyonso mukolo moko doublir na ngai bisinga lobi tozo banda koboma bandoki nyonso a côté toyali même na banganga il faut balanda mibeko na biso tokomaki soki ndoki aza koluka bandoki baluka na quartier tozali pona nde ko vanda mingi na botel nazo déplacer doublir nanga kotinda nga na réunion bandoki alobi kende koebisa bandoki wana ba meke sokoloka te soki balingi basala réunion kindoki ba kosenga permission pa na biso okomwana bimeli bandoki wana na koebisa bango a partir ya lelo réunion ya kindoki na bino o ekosala malisusu te ava bosala ngo ifo ko boa kosenga réunion pa na biso soki bandoki wana batie teti na kobimela
doubler nanga kobimela bandoki wana na réunion na bango abomi ndoki wana siko naza kotuna pe koyebisa bana na Nzambe ndoki asalelaka nani doubler wana azalaki nani ozomona ke monde ya ténèbres ezali divisé mais royaume ya Nzambe eza uni. Donc il faut bandoki on ba kosenga permission pa na biso pour doubler o ba pesenga azalaki orgueil yango soko zomona na moto za na molimo ya orgueil ye bazandoki eloko nini passé okomona mutu moko bakangie na ndako nganga tangu bakangie na kisi mwasi ya mutu wana ekoluka kisi pa na biso panda ekoluka kisi pa na biso tokoyebisa ye ke somba bo asombi tant toko sala travail tomoni mobali wana si bakanga ye na monde moko doublir nanga kotinda nga lobi kende kobimela nganga wana tangu na kobimela nganga wana kobima na kobimela nganga na ebise fongola po plainte o ba ekotango déjà pa na biso na lingi ba na Nzambe ba comprendre na sena mokili o to na trois justice oyebi yango justice ya liboso ezali justice ya Nzambe yende mukati na sembo justice ya mibale eyali justice ya satana justice ya bandoki justice ya misatu yango nde ezali justice ya mokili na biso donc batu bakendaka koluka Nzambe na mabondeli bakotaka ba plainte na bango pa na Nzambe ndenge Yesu Kristo abebino batu bolembi bozomona pasi boya na mikumba na bino epai na nga Yesu Kristo ngande na pesaka kimia ozomona donc justice ya Nzambe et puis justice ya mibale ya satana ndenge batu baokene na bandako banganga ndenge baokene na l'église pe ya bokiltiste o baza banganga yeba ke bakenda kokotsa plainte na justice anani ya ténèbres justice ya suka et ali justice ya mbok ya l'état na biso sikoyo poni justice nini po ba justice nyonso wana justice eleki yango yaka justice ya Yesu Kristo eza justice ya ba prière ozolela pona nini luka Yesu Kristo tozoboma banganga soki na bimeli nganga wana na lobi tika awe si tokangaki nganga wana soka tete tidir okomona tosali nini tokangie tobomie tonka koko tosala incartation tobomie siko nganga wana azosalela nani nganga wana azali mutu ya monde nini aza mutu ya monde ya ténèbres yango soko omoni basali ya Nzambe omoni bana Nzambe baza na boyokani te Nzambe taza kati na bango po royaume ya Nzambe za royaume ya bolingo royaume ya Nzambe za royaume ya kozala ini royaume ya Nzambe za royaume ya koyokana royaume ya Nzambe za royaume ya kimia lelo tozomona babengami basali ya Nzambe mais bazotinda ba criminel kobeta biso masasi babengami basali na Nzambe mais bazoboma baninga na bango bazotela bango ba poison ekoti na église ekomi somo wapi Nzambe ya lobi Moïse apesi mibeko 10 menga na tikeli bino mibeko combien mibale linga Nzambe na yo na motema moko linga pe moninga na yo na ndengo salaka nini omilingaka mibeko nyonso 10 ekoti na kati ya mibeko wapi ekoti na kati ya mibeko wana bien aimé ozoluka nini Nzamba ekoluka na nzela témoignage oyo zala na vie de prière monde à ténèbres ebangaka ba Kristo oyo basambelaka Nzambe na bosolo présence nomo Kristo na ténèbres bamonaka ngo kake ya moto soko na vie de prière bakoluko na bakitalatala bakozwa te bakitalatala na biso pe bandai ko panzana na kati ya monde à ténèbres okomona kitatala esa nini et panzani pourquoi c'est parce que ba Kristo bazaki na vie de prière tango belelie kombo mo Kristo ekomi moto tumbi kitalatala nayo ozomona vraiment Kristo kombo ne komaka moto yango mo Kristo tango zo sambela tiaka kombo na yo kombo abana na yo ya bande kona nyonso tiaka ngo na maboko na Nzambe tango do tika ba kombo na na maboko na Nzambe yeba ke Nzamba okomisa ba kombo na bino moto po monde à ténèbres to bande ko bebisa ba vie batuna banzela ba kombo
to bande ko kanga bat ba via bat pe na ba kombo to bengie na kombo na ye mutabimi na kitalatala ozomona to bengio na kombo na yo obimi na kati ya temple na biso to balusi oso pe to lie yo ozomona yango tango zo sambela tiaka kombo na maboko na nzambe nzamba komisa kombo na yo moto o nyonso ko utiliser kombo na yo ayoka moto omoni ayoka moto tika kombo na maboko na nzambe nzamba mona yo mo Kristo osi na kolanda biso soki Yesu Kristo azongi te tokutani na 15e partie Pasteur Ezekiel yo yebi to ana posa soutien na yo po na be mission to koma na be mission ti na suka Pasteur Ezekiel na Belgique ya combat spirituel combat spirituel Pasteur Ezekiel soutien na yo des missions o yo moto soutenir to ana posa soutien na oli susu mama na biso Jessica bambote belé soutien no ba mega nengo sala kawana et soutenir bana nzambe balande mission yo mama na biso Thérèse bambote belé oazo préparer ko la biso fiche pour na campagne papa a Thomas Aveline Thomas bambote belé nzamba mona yo na pesi mbote na Mundungu Gazogo espoir espoir mabondeli toujours mabondeli toujours nzamba mona bino ba oyo nyonso to sambela kana na intercession lingi pe kokota na prière intercession oyo to sambela kana butu wana baka difficile na nzela ya mabondeli nde Yesu Kristo a traitaka baka difficile na biso obengi biso numéro ya li 081 43 30 475 eza fichier wana tokozwa numéro na yo tokotindeli yo lie ya Zoom na WhatsApp comme ça osanga na biso na ba prière libondeli ya butu eleki libondeli ya moi vi ya mo Kristo butu na moi vi na yo eza na moi te eza na butu soki ka kolongi butu yeba ke bitumbano esili makamno nyonso pe fungwami benga tokopesa yo tokotindela yo lie ya Zoom po tozala elongo na ba prière. Merci beaucoup na bana na nzambe nyonso soki Yesu Kristo nzambe na biso azongi te tokutene mno na 15e émission bo s'abonner na chaîne na bino DVM Daniel TV bo s'abonner bo soutenir campagne d'évangélisation o tozo bandango bientôt nzamba pambola bino bye nzamba pambola bino bye au micro c'était Dieu de Diaso tokutene na bino mbala sima bye.